Chers concitoyens, bino nyonso bauti kolanda o makambo Moïse Nyarugabo auti kolo. Azali ko s'attaquer na démarche na biso oyo ezali ko trouver fondement na article 63. Auti ko menacer Moindo Nzangi. Alors biso ki bolingi to vivre en paix, faut accepter bango. Ceux qui te boy ko accepter bango biso tu te recouvre comme des lâches, c'est-à-dire biso na bango nde akoboma. Je crois que biso tout olandi et pour nanga et la kisi qui a aussi lancé une fois de plus défi na ba congolais nyos. Et yé na comportement na yé na agir na yé na malolenge na bango bazali koloba ba ebi ke bakobunisa ba bembe ba fulero ba lega ba o nyoso bazaka nzinga nzinga na bango. Le quoi y a défi biso. Tous allez prêts à relever défi. Il y a un autre jeune congolais nyonso ici kazali. Oza na Équateur, oza na province orientale, oza na Grand Kivu, oza na Grand Kassai, oza na Grand Congo central, Bandundu, Bas Congo, partout ici kazali. Vous se préparer. O nyonso a causé ko simba mabele na biso. To ko telemelaye. Et puis je crois que le Saint-Esprit est aux anabiso. Je crois que oh nyonso esengeli to sala to kosala. Tondima ki bango na mawa, to yamba ki bango et on a accepté de cohabiter avec eux. Mais tout le monde que bango balingi ba kende au-delà. Il faut tous se préparer. Parce que c'est inacceptable de voir un groupe de gens parce que na mboka na biso babanda ko intimider. Azali ko intimider Moïse Nzangi, azali ko intimider ndeko na biso et biso tozala prêt ya ko défendre. Et nous prenons à témoin mutu nyonso akoyoka vidéo. Parce que tant azali ko menacer batu nyonso siko ba fandi kimia. Na ba soi-disant ba dirigeant ba fandi kimia. Et il s'est permis à ressortir la vidéo on a ko intimider biso na mboka na biso. Et pourtant l'article 63 il est clair. Oh, nous sommes prêts à se défendre. Tous à la prêt, peuple congolais, parce que oh, nous sommes ekoya. Personne n'a le droit de nous intimider. Personne n'a le droit de sinon oui, nous acceptons. Il doit se préparer en conséquence. Et il doit se préparer.